Distraction ba jeune wana ezakaka ko chabala bala ba deuxième. Bato bomun ba okutona la gishasa oyo. Na ba kusho sekela bota mata bota mi. Na papa moko soki ya ndenge nini mama moko soki ndenge nini mwana komi fazer. Tala ba fazer de bato na ville Kinshasa. Mama kulutu a quartier. Distraction. Ka ba histoire ya bato. Ko beta masolo ya bato. Totanga na ekotonga ka bato. Soko bali fo ba na libala noka ba yeba olata ndenge nini. Mobala lata ndenge nini. Ba mama kulutu a quartier. Kitoko ebota misika. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout. Oui, maman a dit, merci Nayo, mbote Nayo pe lokola, pe na ba ndonyo suba na biso. Topesi bino mbote, topamboli bino na kombo na Yesu. Merci beaucoup na balandi tuba kolanda biso, topesi bino mbote pe topamboli bino na kombo na Yesu Kristo, masi ya moke na biso, boni mosala nzambe puis santé à église eza lolenge ni. Donc biso ça va dans l'ensemble, Dieu nous protège. Amen. To batela magala sia ngolo na ye, nzamba batela biso musala nzambe to ko ba koyekola na sia makolo na ye. Très bien, merci beaucoup. On a toujours ma sama kololaye. Toi, tu as eu la sujet nabiso. Bakino à l'élo, on a habité. Comment rabiso tout bakino, esprit kinoa, côté bakino, banaki, les aragosa la boengayo, zonga boengayo, kende boengayo, romona, elenge mobala, rokuma motu, katope moto, matina, kata moto na eme. Anatine sengle, limbisanga moke, moi sola moto qui, romona moi été. Osa quand même déranger tout, fait moi été. Pour na kinoa, na esprit belé, bon ça angelo, donc comportez-vous comme lelo na mboka nanga Congo oye koti susu makasi ka poto ba kino ngo to ndenge mais quand on komanyola kana simo derrière yango te malwa mboka yo. Bon, la quinoiserie c'est un démon. Ah bon? Quinoiserie c'est un démon. C'est tout un démon la quinoiserie. Manyola. Otolo ba makambo bana moto. Ozo imaginer que moto yo tia musique na moto lokola bar. À fonder tout ça, ben mission de la déranger. Parce que les balabala, tu peux pas imaginer. Oh, banzembo pe ba chanson moko obscène. Banzembo moko yamabe koleka. Vraiment. Quinoiserie ça démon. Quelqu'un qui se prétend être quinois, na quinois. Ma fille na ba maman bat, ma bêtise na ba maman bat. Na balabala. Au moins la receveur na moto. Na mutuka pardon obela so muninga tout a fini na ya maman na yo voilà. Devant tout le monde par bangate na boulevard quinoiserie yango wala yo le beza démon mutala mukina na tongo akumaka moto akumaka mutuka sokolité sia masasa ba solo a brossete ali eloko atie eloko na tolo d'estomac mais asangisi agene na tangawisi manzeta tangawisi Yabakita mata. Azo melango et il parle de bêtises. Bato amemi a évité baza banani amemi ba responsable. Azo finga maman mukolo o na quinoa. C'est un démon. Mais yo moni la moto la kebanga la quinoa. Et l'autre quand on le met là on a za quinoa. Bato belé baba kondilo baba quinoa ta. Bauta. La plupart. Très bien. Ah, ils ont commis que pour moi, là, je poste la mboka ou soit à Kangaliba na mboka, soit à Outamboka. Nous sommes là parce que eux-mêmes, nous-mêmes les Quinois, ton même esprit moko boyi, ou esprit quinois, qui yankewana, esprit quinois, bosoto, bozoba, qui banditisme, qui voyait, donc qui me voyouana. C'est ça le problème. C'était de moi. N'a pas ces exemples, bon, maman a dit. Moi, si, les loba na basi, yo explique quinoa, voilà. Bah, la mouki na tongo, à sokolité. Aroyaka go chocolat, 16h30. Un rendez-vous. 16h30, on attend au chocolat. Attirer déjà le téléphone, on va pour courir dans la passe, attirer la cabine, mon songolo. À la décime. Vous voyez, si Mokoboye, si Moussoussouboye. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Nena la Moukiwana,
alamuki asokoli te abali kobenga donc 16h wana bayi bakuta na bar mostel bar wana ntango bakoya bana mbongo soma masanga te bakovivre kaka na poche ya bato namoni ya tonto asalaka boye namoni ya papier wana azali chauffeur ya Vodacom. C'est comme ça l'esprit quinois. Lati bien rotambo batunye maman ke na utia na suka ba lesika bakenda. Ba lesika bakenda. On va na quelque part d'accord. Donc moto ebité. Oui, ba lesika bakenda raté. Esprit quinois. Yango wana papa. Ba jeune garçon a sokoli na ye ba staffer le bossa porte le pont ba ti musique. Ba balé bango débat ya musique. Prière alingaka te, impoli na ndaku, amakaka papa respect, amakaka maman respect. Esprit quinois. C'est un démon. C'est tout un démon. Démon, on a ça là, qui va pas à la bornée. On a ça quinois, mouton dans la ligne, bornée. Les loups, hôtel, flat. Et comment même qu'on y a ma mineur? Aucun moins, on a demandé à moi la pensa, on t'a payé les gars, on a carte électeur, tu m'as pas ici épais. Fais à l'aise. Tout ça, faut tes autres jours dans l'État congolais, dans le ministère intérieur. Tant que tu as un cola, tu as un Kingabwa. Chogoza moi la mouké donc de 5 à 17 ans, à 16 ans. Sur le coup de 19 ans, la balabala, la joue maman n'a pas foutu amende à l'État. Tu connais moi bien. Moutou va l'obéro Kingabwa. Il y a un cadre na kat. Basoda na moutou va l'obéro cadre. Ya on décide on va comme si ka ba so mo bilenge na butu akanyi ba ko tanzo ba. Ay do simbate ba ko corrompre maman. OK. On est à discipline. Discipline on sagalate. Mais lelo jeunesse c'est ça sacrifié. Moi il y a 5 ans. Il y a 3 ans même, 21 ans au balabala. 3 ans. Oui. Aza accompagné na mokolo mo songolo. Na bi oui maman. Manula. Kende na ba wedanga ndo kota ba kimantseke kende ba kota ba mobile la kati mona mwana wana atambola mama tini na Thomson na 21 ans mwana 5 ans mwana 4 ans pe makolongulu ozomona comment jeunesse c'est ça sacrifié mutani ki minute a sokolité à la moukina senge tolo poelele yo mwasi mais ko so na ba voisin Diku toke musika musu pas na senge boy mais à ça peu vidéo à TikTok partout tout ba monde partout mais ça na senge on est dans les bons esprit quinois. Oh esprit quinois c'est un démon, c'est tout un démon. Yo zo mona ko ça ko follow te esprit quinois zo bloqué yo. Très bien. Yo ba quinois belé ba ça borné nous sommes bornés na biloko aboy. On appelle la quinois. Disons les choses. Il y a encore un autre problème. Kodé fala bilamba. Esprit quinois. Bon, pour le matanga, non, que les fêtes bon songolo, Kodé fala bilamba. Ça non chemise noire dans la terre. Et matanga, mutoye matanga no pour na kolela. Matanga kala, obiso toto kola mama Nadine. Ba conception la conception bo ebike aussi makunde bembete. Kunde bembe. Mutuka bima bibembe. Non mais ma bibembe wala kunde bembe. Aussi soko monyango kima. Ba pine oyo mutuka yanele ki konyata ngote. Wani. Mais bande ko bangisa biso ndengo wana po ba pesa biso respect na bembe. Très bien. So na jango okufa. Yosu nyetongo okufa obimela yo. Et tango akalezalaki mutakufi. Batumbaku bacheni ni vernis pour la te. Abisa solote. Bochera chikikwa la to nini mbetu, boche wana boleliye wana. Bolalise wana. Ota na bembe. Ozaka na musika. Mais aujourd'hui, bibembe ça ça place et puis ça joue batu les sont. Mutoye ko songi ne bembe na matanga. Non, avant de bembe, ayo ko loba biloko ba lesi biso bien te. Tala ba biso ba tomoso la mike. Est-ce que yo yé na matanga pour kolia? Olia no tomoso te de popotama.
Au lieu de noter des propos. Matanga bango bien, batapoto batinda mbongo to liaki to melaki matanga na penza. De l'eau ya kenel matanga ka yango wana. Adefelaki bilamba keka po ba mona e. Matalana. Ozomona. Mususu otonga na bembe balati bien. Est-ce que bembe o balobi que non na ba cimetière, j'étais comme vous. Yo otonga bembe. Vraiment. La quinoiserie c'est un démon. Il y a encore une autre chose. So ke la bakimbante ke na katikuna na bakaluka kota ba ITC mokali kuna na ba Saint-Hilaire kota ba muturiti na ve kuna banzete kauka au mona bana 13 ans bacha ezeni. Oui, ba miki ba minya ba bota na mo kuna saki ne mo émission mo kwa kala o mo pena mo na question 13 ans. Tana 13 ans. Ana mwana. Il y a des problèmes. C'est ça. Il y a des problèmes. Na katikuna distraction ba jeune wana ezakaka kocha bala ba deuxième bato bomuntu ba okutona na Kinshasa oyo na ba muso sekelaka bota mata botami na papa moko soki ya ndenge nini mama moko soki ndenge nini mwana komi fazer tala ba fazer nde bato na ville ya Kinshasa ba mama kulutu à quartier distraction ka ba histoire ya bato kobeta masolo ya bato totangaka na ekotongaka bato ba mama kulutu à quartier ba sera kati ba ikia esprit quinois. On a akendaki angolais simita ya zonga pa famille la robetelo seke ki be zuwe okolata ye ndenga za wana zuwe wande baleki ba évoluer oui soko bali fo ba na libala noka ba yeba olata kinini mobala lata nini ba makulu to quartier siba o bakendaka soko ba moni ko pesimi pa kina ba bwaza bangola ba nini ba zongi na famille na quartier na olande somo elengi atika moki amoni abali akomi na vie bien matongi moko se amoni jalousie na jalousie. Ozomona na sengi na abedashu o babwaka osoka abedashu za mbongo belé na sengi na sous le kauka na sengi na ba didi kinoli babwaka bango ba mbongo belé ba chacho mbala basala ba centre d'apprentissage pour la bana basi oyo ba parents na bango ba juma kokota ngisa bango te ba ye pour la taba esthétique ba fille mère wana mbongo na biloka babwaka bili pas musicien bo bimisaka ba $8,000 ba $5,000. Vous ne pouvez pas servir la nation. Très bien. Ils ont les bateaux, ils ont les banlieues, na bangamanzokuna, na banzete kauka, na bamuturiti, na vena kati, na ba Pierre Jacuna. Baye kolata misala maboko. Vraiment. C'est ça. Baye kolata misala ya nini? Ya maboko. Mama to ya ba fille mère lelo, ils ont 80%. Ma fille mère 80% va tondi na bana ba 13 ans azala bana misato o abotisi akimi bana wana tango bazokola bamona papa te éducation ya mama te ya koko te éducation ka ya ndenge na yoki bafika mutu bazofika ya mama na yo ekoti wapi na mutu yebe mona azokola na esprit mais ozomona bakulu na oyo bazanga batata na bamama koko abokoli basentaka mwana mama papa mvoyu moko boye diamber moko boye mobeli masanga désordonné moko boye po nyoka botaka nyoka omoni problème eza wana mama yango nalobaka eloko oyo il faut une refondation de l'état la refondation de l'état congolais la refondation de l'état congolais. Vous détournez par milliards de dollars. Vous détournez par millions de dollars. Aux alliés de l'autre côté. Aux yeux à moi, poste pas. Aux yeux à poste. Bon, on va détourner le héritage qu'on a tiré là, tata n'a tiré là, bon, aux autres chapés batata. Aux alliés de l'autre côté. Voilà la sorcellerie. Tala kindoki. Voilà. Quartier où il y a beau tabati, on a n'engouana. Mais il y a détourné 8 millions. Ekolo atangela akenda obongisa te. Abongisa te. Omo biska kindokeza mama. Voilà. Yango moni bato wana babotaka ba popi. Popi ondeni. Babotaka bana moko soki ya ba popi te ba bien te. Ba mongol. Pour le biloko boti. Mbongo ba makila, mbongo ya ba fonctionnaire à l'état. Ba papa combien ba sali ba 40 ans on attend. Aux jambons on a bango liak. Mais tu sais pas tu es en train d'ouvrir un trou pour la banane yo, de détruire ta propre génération. Vraiment. Voilà le problème. Maintenant,
Qu'est-ce que l'État congolais prévoit dans les orphelins? Ba oyo ba koufeli ba maman ba papa ba depuis 1997 la guerre. Même la guerre ya est, guerre ya 4 jours soit 6 jours ya Kisangani. Même guerre à 98 ah ba koufa. Maman koufi alali na se ba beti masasi. Bébé azomela libele, mais éviter maman koufi. Ah Seigneur. Qu'est-ce que l'État congolais prévoit? Azo prévoir hein nini. L'État congolais azo prévoir nini. Parce que tel que nous sommes là, toujours vivre à un moment un peu compliqué. Bana wana bazala la droit à vie. Très bien. Bana wana bazala la droit à la paix aimer. Qu'est-ce que l'État congolais prévoit à ces enfants-là? Bana droit à l'éduquer. Bah combien de orphelins dans le Congo? Congo comment mboka ba orphelin? Yo za la kishasa na za kinois. Yo comment la guerre à est. Nembo wazolo bape na cigarette na nini na gene a brochette na ngaya na ngango wapi bozana ndenge oka moko elela mibale obandi mbango muto zolo ba aya wana azaka ne loko te ka ko te c'est bon. Faut pas jouer avec les gens. La quinoiserie c'est un démon. Sur mi tsaka yo gra quinoa na osala boete. Le pauvre à tata biso. Et puis tu es borné. Papa bakino pe ba opona misala abongisi ndu tonabi abeti mo asali mbebo mbebo komi rose abeti mo akobetaka ndenge ezalaka sika nga koza porter na ndeni nga koza soki pe cordonnier na kaya on a dit que baza trop borné ayebine baluka musala ta fani ka voilà régime oyo tiko leka ka ba yaka ba koyeba utamba ba koyeba sa ba koteka likasu mwanga lela mwani lolobi akotanga mwaka wa mbongo na musala epasa na lolo bakoli moto ba uta ba kotonga mbongo na biso sika bino mo ba kino benga ba kino bo sala ni mama régime oyo tiko leka ememeli biso ba machete awa ba jeune basi machete jeune kozala manipuler na ba politicien te et on les problèmes qui kulule tozaka na ngota biso to ba kino sima ka machete régime oyo tiko leka et si misa ba jeune bele ba machete baka se bani pe mo akala utakala sera ngo to ba bandi banani kolobi be ba bandi kangala machine de guerre ne banani ba o banani to ka ba kangala machine de guerre ba buda na ba walashi ba ngbali ba simba ba machete banani bandi ba kotela bana banda akotela mutu nanda ko moi mutu moko ya mbongo mais o asibi machete maman moko pauvre azora mapa abimaka na 5 heures à papier pe va violer en pleine capitale maman non déjà ne ngona te ont des problèmes mon pauvre aux yeux pe lo côté pe ba mbongo ba zora combien maman mukolo ne ngona bo violer ba sibisa biso ba machette tant lo ba biso c'est-à-dire ba je parle de jeunes très bien régime uti koleka qui koulou le uti wana voilà les problèmes il faut l'état a ma précaution Mobutu asilisaka carrière budana walasi bangbalima bajango basila lo bakoma comme pasteur mais bon bango kako ba kuluna il faut l'état a précaution tout le monde ri bakambo ya ba soki Isaac kaba a témoigné comment il y a des autorités il faut une refondation de l'état il faut l'état pena il faut tout l'année la makambo malam maman l'état azana responsabilité mounen Manyola mais yoka bila ya PNMLS na UNICEF l'état tagaga ba église ils sont bota belé il faut recensement l'église combien belé bateau musupe bazara maele mukuse l'église combien belé mais yoka bila ya PNMLS tango ça la del bacho bazara ba maladie na ya UNICEF pour l'éducation commune ya banda les ana 800 terrasses bar na ba kuzu na ba hôtel na parlo même pas commune ya Nji les ana 1000 terrasses ba bar ba kuzu 1000 matonge quartier matonge ana 1500 eh boy sans compter kuzu bar, hôtel. Naba banganda mike. Lemba super na baloba ki ngwa passa terminus babi kutu na parlons même pas babi wane koma Sodome et Gomorrhe.
Mundela azoloba yango. Abi la commis de lemba et comme Sodome et Gomorre. Batebi lemba terminus na lemba super. Kimbanse que yolo, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Voilà les problèmes, maman. Il faut une refondation à l'État. Bakota. Nous avons besoin de Kota. Changement à la totale. Très bien, merci beaucoup à tout le monde, merci à tous mes fidèles. En tout cas, tu as pour ça koloba ebele mais to ki marasi ma yangonga papa o koloba ki to konsi ka to chite awa. O peut ba qualité ani ba ki baza toujours l'espoir qui ya koza toujours ngi ngana za ki no nga boye biso ba bana ki motale ki moninga te moto te. O peut ba qualité ani et puis on peut sa dédicace à ceux qui m'a simango. Problème ezali que l'on peut sa qualité ya koza la bournete. O quinoa. O naza quinoa non. Ce n'est pas la quinoiserie de Pesumsala. Ils ont tout. Ce n'est pas la machine qui fait évoluer une nation, mais c'est la tête. Très bien. Ils ont tout. Dédicace. Tanga, Luka, Nzambe. Non, on peut se mettre sur la Mbote, sur l'Europe, Mobimba, sur l'Afrique. Merci, l'Europe, Maman Nadine. Nous saluons tout le monde, nous vous aimons. Par l'amour de Dieu, c'est Jésus qui gagne. Merci beaucoup par l'amour de Dieu. C'est Jésus qui gagne toujours. Merci Maman Idoxi, Maman Virginie. Merci Virginie Diasonama. Merci Maman Labissoni. C'était ma bonne délai à 22h. Botika teto lembete to bon de la elongo dans polo pour marbosa na bisolali tellement ébélé. Merci à JMK Jean-Marie Kaya depuis Paris, je te fais de gros bisous. Jean-Marie Kofo depuis Belgique, je te depuis Bruxelles. Oh, Jean-Marie Kofo na Bruxelles dans la Bruxelles. Okay. Belgique ezamboka meya dans la capitale la Bruxelles. Voilà. OK, bambote no ngwana isika et Zwami JMK Jean-Marie Kaya. Bisous, bye. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo, pour tout